c'est le passeport mais bakangi abina mbongo na yo mais tozo benga yo yamba souta na yo comprendre que passeport na zo na ngango souté mais mais il faut quand même aux gens pour identité na yo na zo souté pendant na temps que oluka mutu te na ndako na yo wana na ko sala ngote na senga écoute ba pesa ngona maboko ya bof na nga mobali ya na nga ya mwasi pour batanga na bango ba jino katakata yazaki mwa mukolo na banchiki saki ya na bango ba relation batikala bana ba mutualité na bango ya banchiki ya bana ya campus na bengi même ye pour jouer la ngango ba betier bar 24 siko comme bazui passeport na nga nazaka orphelin musana ngaka musique na koleka jamais na TV na tout bango ba salanga bango ba yebi ba salanga banko ba yebi ba salanga banko mais nga na royate mona maele na fanda na orchestre na mibenga yuma drôle pour yuma drôle pour comprendre tout moni ra loi gizengi moni wa zoba nga ba no mona wa zoba même ba masa na ba masa beli bazana ba ike bazana par rapport à ma solo pour nous bando foot minerval té bon et tant que sur bisinga bongo minerval nga na tika foot minerval pas mututé na bomba ki na ndimi tout mais la moins que l'amour restera l'amour vaut mieux que na ki oluka place so ba pesanga amour le roi le grand mopa au patron son yambeli ba betara likofite nenga pesanga bolingo oyo oui puis na répétition ou yembi na no ya ba répétition suna yemba ta s'il te plaît ba la poto ba yebi ba direct tout ya ba répétition ba on monde na ba concert au moins pendant concert et bandi si ekomi na suka yanika matina suka ta on na matiti ba la poto ba vena nga belé tant aussi si pe chance de vie mbongo ya na enveloppe na ngaka na nzambe na roya lo ba TV te po et créer sous polémique pour so lobby ezaki montable akosi boy money donc na boyi na nga ba akosi ba lekela ya lobby belete to le bobe tanga bar 24 moi pe na nzambe yana akoti l'ambition mutem nga na ba musu ba kamo yipa yembi yembi na mona siko tellement regretté qu'il pour yembi ya on ba ko mo laksama na voyage avion na voyage mi baleka na voyage na orchestre na 5 ans kikwiti mo ngena bat baloba ba chef coutumier banini kikwiti wana nazala ba présenter pe ba mission nazala présentant OK akina kazangu moto tsoke ni ka awa tobeta kazangu après kazangu to aki tobeti et pas PDG 3 fois majeur ba voyage on akina wana ba kikwiti a série tout monde a joué en son big boss au kabola bobozo ba saki ba te wana te akina te wana yo kenda nous allons dire na mo naka mwana oyo bino bonyokoli trop mwana oyo bino botindi mutaleka na TV alobake azaki effectivité mais quand je suis voilà on peut dire la maison mais bando sepela na ngote bando simbate bon neti soki yo kibongo bo ezaba malobe belé yo kibongo côté msupe effectivité côté msupe incompétent mais au moins incompétent sur le côté wana ndepena na expliquer pour ndé na yemba na studio na nzembo na yemba ba mission belé pe ba tchaba vocal et belé ba s'inspira na vocal na ponga na tchaka vital boba ba mission belé ba tchaka ba vocal na ba longola ba vocal na ba juto yemba ka junga na yemba ba mission msu ba zape wana ba tchaka ba vocal mais ba longola ba vocal na bango ba senderi kitokwa koseka répondiment tonterre c'est car Robert nayebi yo lingi yo fanda na ngai yo pesa motema otika peko simika mikolo mileki tomona nite nakoya kopesa kopo basepela emere samba nayebi yo lingi yo fanda na ngai yo pesa motema otika peko silika otindelinga maloba nasia ndoto bolingo na nanga mabutuka kasi bandoto na yo Robert
Yemba mopima ya motoro kwengisi ndeke Rere Robert Basende Ayo tika peko silikara partout dans le monde, concept d'état TV, chaîne d'actualité, chaîne radio d'actualité. Nathan OSN Arato, mais la vie toujours avec Alex Sinan, moi dans le nouveau Benjamin de la presse et moi dans ma maman. Autrement dit, moi, on ne même pas merci la confiance pour montrer cette vidéo. Il y a mon salat tout seul à la vidéo. Vous continuez à vous abonner massivement à Concept Touch TV, vous partagez ma vidéo. Un commentaire, la vidéo, ça toujours ma casse au salam. Je dis un grand merci de Viking Vision, pas derrière la caméra. Merci infiniment à maman, fille, maman Masuro, il y a papa Oudas Milandou, Patrick Pifazé, Koura, Yachim, Tobé, la compétence de pouvoir. Merveille Mapangala, les consolateurs, autrement dit le militaire de la prolongation. Bon séjour à Kinshasa, à toi, le jeune boss, le fils du pays. Apache Moupé-moi, la maman Lida. Là, je vois Olivier Zingit, les pauvres de la ville, toujours à la recherche du trésor. Je pense lors de l'introduction à la bataille, vous avez vite compris que je suis avec Yogo Dindo. Wazali Moko, Wazali Moko, et les sous la neige. Marambo, Yogo, bonjour. Oui, bonjour, Ndegonangaï. Bonjour, vraiment, bonjour. Bon, ça va, Gucci. Ouais, ça va. Gucci, ça Gucci. Yoebika, quartier latino. Oh, Tikabeko. Je profite de je profite de l'occasion de saluer le grand Mopao, patron, l'inexplicable, le leader incontournable, incontestable, le grand Mopao Kofi Olomide, Mokonza Tchacho, Mokolo Tchacho. Je le salue avec toute la famille et je profite aussi de l'occasion de saluer tout notre bureau et je salue tout vraiment mes collègues et sans oublier l'honorable Cindy Le Cœur. Je le salue encore. Et monsieur Bani de Athé. Mais tu vas comprendre que Yogo quartier la tête. Ah bah ouais. Problème Yogo Wenge, tout ça Wenge. Le Yogo quartier la tête. Non problème, non polémique. Il y a comme ça là. Et maintenant, on a sur la peine parce que les gens ont trop mis ça tout le monde Wenge, qui se réfugié directement dans le quartier la terre. Est-ce qu'il y a rapport à la guerre où il y a un quartier la terre là où il y a un quartier la terre, on le voit la rabine ou dans le quartier la terre, qui n'a pas de problème. Le grand Mopao a chéri tout le monde est bon. Netingana yanga moko toke porte ya Montfleury. Ba chilanga nimbongo. Na souci ka ya carrière nanga, na souci ya musalo na zaka nango. Na mboka oyo na mokili ka soto ko loba nanu penda ba yokanga bien ti. Non penda ba comprendre. Formidable d'après toi il na formidable bona ba studio. Ya on a le beat. Na mboka oyo na mokili oyo non penda ba yokanga bien ti. Non ba comprendre o nazalaka nango o ndamu nzamba pesanga. Non ba comprendre ngoti. Ngamona ya kotoki nga ba chinga na ba mbongo te ba chinga lo te. Na ka otoki na luka musala nanga. Na luka place na rozala bien aimé. Na luka place na rozala aimé pe na senti pe na ke naza. Ya mo ina yi quartier latin. Mais na wenye poza la ki aimé parce que roti kilo déjà espace na disco yemba. Voyage rapé, foot à Marseille vous aki déjà aimé. Bon netinga wana na lingi nanga ba polémique ti. Te to solo la polémique te to. Parce que au moni ngani na zaboye na moni ba pas trop na vie nanga. Parce que ba passion na moni na limite baluka ba balola munoko na moi comme a pechango ko molo ba mabebo pechango ko mi pechango te. Na da petit mo boy déjà ba passion ba nyoko linga sona kanti papa biso nda tika biso depuis 2000 ans ti 2022. Sona kanti ndé na bokola ba na nga mona pasi. Na longo na pena chapeau. Sona kanti ndé na bokola ba na nga pasi. Yo ça na mission. Mais na ju moi contre-temps excuser-nga pour na moi contre-temps parce que il fait na zela ba na ba mingi chik lelo na pasi kaka na pasi. De fona zela bango ba ya na mona créer mon système. Na tiki bango bien. Après je leur dis que papa je pars au boulot maintenant. Donc tout
passion na monaka oyo mutasalisa ngaka nzambe na musala oyo nzambe apesa ngai ya mongongo na ngai ya koyemba. À part ça na moi na nga teke na ya na polémique po balukela nga non eza polémique te to solo lango pembe parce que tant on loba que moni ba passe to bi ka wenge ba misa wenge bo vivra bien bo zora salaire ba voyage pas ba concert ou non parlons pas que to loba que moni ba passe to comprendre ngo te faut ba pour la dabiso ba meke pe comprendre ba passe yo ko moni ba misa belé ba za na orchestre zotanga wana sans polémique le belé pe balongwa belé pe balongwa ba suite sans oye ba na ti belé pe balongwa o balongwa boyebi nga pe na longwe dans un mutali bosote na olongwa na orchestre wana nga pe na longwe na ba benga ngoni na ba raison na nga oyo eza na motema na nga nde papa na nga dindo oyo ando te ya biso moso basali olikama mabe kote moko boye kokima mbangu te oloba mpe mabe mpo ya mosuku oloba plus ke oyo ya mosuku asalaki oyo opesa bango raison pasolaka lokolo na o na ndenge ya molimo fungola kotisa bamabe tukanga yaka eloko mpe na se na pasoli kaka na kanisa kasi pembe na bato déjà bazoyeba ke Yannick était pas bien aimé kasi ya orchestre wana place wana ezalaki si j'étais aimé makambo kuna nini oloba ngo sute si j'étais aimé depuis na kota orchestre na nzambe alikolo amona nga so na kosi nayebi te so ici bapesa nga espace ya mission asali 5 ans en orchestre na kota depuis 2018 est-ce que na voyage da voyage moi avion te naoki frère na biso mo Roger o nga na go finga te yeso afinga au moins orphelin de père et de mère quand on joue na TV fingi le ba sala bino mabe mais ce qui a sali bino mabe te et que bino bo se rendre compte au salaire que tu ba mabe to beta ba biloko mo ba lo ba soki ba 12 bani ba journée c'est bando e bisanga mais na ndo e ba te 12 ndé sala donc tant que moi te na e ba ki ngote tant que moi na orphelin ou les qui na te vos fingi tutoyer tandis que m'sou yé na rendement na musana ndo ya avant ailleurs avant moi on a répété na répétition sous mission x y azate mais on a répété mais na kati ya voyage bachi o ayaki ne voyage ayaki répétition te tout ça là ba biloko wana tout na mona ngotro tondinga na mutu na kangaki nde ba musupe ba ba ye patience ya te ya patience na mona na 18 ans mona na 14 ans mona na 10 ans bana na suko minoko bana na ndo laisse on na patience parce que son pesa là au patienter bon x moi benga ko koto y moi benga ko z moi benga ko t nga mona miluka parce qu'on a patience on a 3 bana on a vraiment les autres 3 bana na ya mwasi na mibali so batangité lo ba komi ba shege to ba voyou na société babimisa kombo na nga ya niki dindo bana ya niki tata ba tangisa bango takufa yepe bana na ba irresponsable te na tête qu'on a bi bana na mi ça tu faut na encadrer bango tellement frère on a au afinga inga na bi mission abi nazaki na valeur te nazaki mission mo ba doubler na eta la pe na 5 ans na nga o na sali na sala ka mission mo dans valeur te effectif te effectif na ngeko ka soki voyage ki kwiti kazangulu l'effectif nga na koma effectif na tel na bité donc 5 ans to sali na maison mère otikalo matavion te mais nazo ko ça à part ça passeport nanga bazwa ngo depuis les jours au frère nanga Nicodème ozwa avion akini États-Unis Yovan les jours basenga passeport nanga et pas ya na kobenga yaya na kobenga yaya comme pe na kobenga CG na politesse au papa di donga pesanga parce que biso toza bato te faut na le canté vina finga bato non na pesa CG katakata junior katakata na pesa passeport na concert ya sayo basen depuis na pesa passeport tinde na longwe na bande ko senga passeport na vana longwa pinda ba pesa nga onte ba komela ka je te rappelle oh donc ndepo longwe bino bazongisi ndepe na longwe bi passeport bazongisi te na bengi tina mobali ya grande sœur na nga Noela Dindo que je le salue azaki nde tozana na banchik nga na nchik élevé bino ba nchik assez je pas le ba yaya ya ba junior katakata na bengi même ye abengi même chef na bazaki ba mutualité na ba konzi abengi ye ayesi bango tokuta mardi on komi tu ayamba sous téléphone te bof na nga benga singa Yannick passeport no basale la ki bosana na mbo na ngabite voice ezala ko ikisabino ngabite na mbo na nga
Oh. Alors il y a le passeport mais bakangi wango. Abina mbongo na yo. Ah, mais tozo benga yo yamba soutien. Na yo comprendre que passeport on a zona ngango soutien. Mais mais il faut quand même aux gens pour les identité na yo. Na ozongo soutien pendant un temps que oluka mutu te na ndako na yo. Wana na ko sala ngote. Na senga ekutu ba pesa ngona maboko ya bof na nga mobali ya na nga ya mwasi. Po batanga na bango ba jino katakata yazaki mwa mukolo na banchiki. Saki ya na bango. Ba relation batikala bana ba mutualité na bango ya banchiki ya bana ya campus. Ya bengi même ye po zuela ngango ba betier bar 24. Siko comme bazu passeport na nga nazaka orphelin. Musana ngaka musique na ko leka jamais na TV na auto bango ba salanga bango ba yebi ke ba salanga banko ba yebi ke ba salanga banko mais ngana ko yati mona maele na fanda na orchestre na mi benga Yuma drôle o Yuma drôle ko comprendre to moni ga lwa gizengi moni wa zoba ngaba no mona wa zoba même ba masana nga ba masebeli bazana ba ike bazana ba yebi ke ba misuku bano yani kilongo na yo pour moi ben massa mo ba continuer lelo mais ba omo meme voyage concert mo pas privé ba bengi wana yo ba tiki yo mais ayembi ne pe na disquette mais massa ce que comme ça les passer ta la nenga yebi yani dindo ya ukoma boende ni wenge yo mais natalaki wana touté tellement likamso zo salango eloko no so salango faut bon na mutema no so mo beta ya sulika ya projeté na bombaki na ndimi tout mais la moïque était l'amour restera l'amour vaut mieux que oluka place so ba pesanga amour le roi le grand mopa au patron son yambeli ba beta li kofite nenga pesanga bolingo oyo oui pena na répétition oyembi ngana no ya ba répétition suna yembata s'il te plaît bana poto ba yebi ba direct tout ya ba répétition ba wana monde na ba concert au moins pendant concert et bandi si e comme na suka yanika matina suka ta ospena matiti ba poto ba vena ngabele za ba fanatique ya orchestre wana ba belle mukasha lengwela wana meilleur ami à papa nga un Brazzaville qui se respecte ba Willy Pensien wana vena nga ya mombele ba champion wadol wana vena nga ya mombele ba massa père alik nga kiki dindo ba bengo pena mais to moni yotin ba sœur musuku bando benga nga souté pour ba comprendre que kuno beta ko bar 24 le tema beta bar 24 do yo atana benga tine mbongo boa no ngate ba katanga relation basé bena rotanga ba komona moto pour na respect na bango mais ndé ba otala émission ba comprendre que petit lo bel biso mais par rapport à ba solo pour nso bando futa minerval té bon et tant que sur le bisinga bongo minerval nga tika lo futa minerval pas mututé parce que quand tu as un savoir tu peux pas donner ngana orchestre kutu yana ba collègue ebele ya kiso vaina bango ba otonga mutu oka ba bango tonga mutu po yo sana ba mona nti yo ki oyebisa mutu wana alors bango tu ba yeba ke ngane na yemba bango tu ba orchestre na ba tmusu ba orchestre ba yebi ke ngane na yemba na futaka ba minerval ndo lobby mais bien m'entend parler à l'icolo na tika la opesa ni 50 francs autoboka et pas colonze mon na yemba par la grâce de Dieu nzambe mta toucha mitema ya batu na ya omona nzamba kitana na mitema batu poso ezali pona mitema ya batu moko bana yemba te pona ba collègue on akuta na orchestre ba sangela nga pena ke ya yemba te Alex Mboma Mystikila l'ingénieur mon ingénieur moko avec un souci à carrière na abetela nga ma mutu so eleki 4 heures appel Yannick yo na nani obuza na problème ngabiti tala bazolo banobu tala ba obeto bu mais tellement j'avais quand il y a eu ma drôle moi garçon moi zalo gizeng bo mo lo gizeng bo ba position ite nga batikali yo ba pe ba position na ngati pona minto bango ba ebi Yannick va clasher sur fin koto biso to yele koto so bimisika koto biso to yele koto mais nga ce que tant que un sage neka ko sa musana na la quartier latin je suis pas venu pour des clashs mais sokinde on finga patron olobité to betasko ya ni din de subaya na wana pe no mona na timbo na kampi na singa rouge beret rouge ye na ye mais sikoyo oyebi bitumbe ya banini
Moi je suis tindiko. A provoquer Mathieu candidat. A Mathieu candidat zo bimisa blanc. Même si yaza da maele na mouvement. Abi ke yo da tango bisa yo kika bendi. Parce que nga pena bitumba oyo na lina o bimisa. Naka mwana oyo bino bonyokoli trop. Mwana oyo bino botindi mutaleka na TV alobake azaki effectivité. Effectivité. Mais quand je suis voilà on peut dire la maison mais bando c'est pela na ngote bando simba te. Bon. Neti soki yo ki bongo bo. Ezaba malobe belé yo ki bongo. Côté msupe effectivité. Côté msupe incompétent. Mais au moins incompétent so ye côté wana ndepena na expliquer. Pour ndé na yemba na studio na nzembo na yemba ba mission belé pe ba tcha ba vocal. Et belé ba s'inspira na vocal nanga. Ponga na tchaka vital boba e ba mission belé ba tchaka ba vocal na ba longola ba vocal na ba. OK. Juto yemba ka junga na yemba ba mission msu ba zape wana ba tchaka ba vocal. Mais ba longola ba vocal na ba. Mais ce que nga na vocal nanga na yemba mbala moko. Ezate ke ba dropper nga katanon. Yemba ndam. Kata susu te. Nga na yemba mbala moko ba bisanga bima. Nga kuna bi na yembi mabe na bima ba yo kisinga. Oh mais dégâts. Donc so yebisinga côté on a kutu donc na boulot nga na yebi. J'espère que quartier la tête tout le monde a vu tester nanga. Na ça test était na kati ya batamate na salle publiquement ils ont batbota là-bas féliciter et batba comprendre ce que tu avais une belle voix. Oh tu as un boulot toi. Parce que mon a que Missa Yembi assis so yemba abini complètement pe obina dans soana obina ayena port à crinango apesi pa animateur à boaki. Donc Missa bongo kozani na orchestre na intelligence au patron le grand mopao azo bakisi langa eza lokwa na bakisi sous intelligence moko pour du jour au jour na musique to yekola du jour au jour to bakisa ba un plus na yeka et pas grand mopao au moni so ina salaki première secondaire au ce que ça babenga ngo université na yesko na université c'est pas grand formateur tes côté on a na olinga ba polémique ti ils ont le roi le grand mopao ils ont le roi le grand mopao ndenge confrère na bino mo journaliste Amélie Biloro na e alobi ke o Chacho et salama soki wapi mais tandis que yemo consciemment et que Chacho ça le grand mopao mais tout le monde va dire dans le belé ba bisa ko za des style à la vende baradanga ko felo mi de toyebi ngo bisotu toyebi ngo bisotu na banzembo na tout. Donc bref vraiment Yannick Dindo on a loba bana Paris bana Poto bana Londres ma même ilinze ba tous pepela mbetolo aza awa ba ebike ma même ili ayebisanga ngo tango Yannick ndé baloba kaka il faut aux honneurs coup pour comprendre. Mais Yannick Dindo tout sur le nom moi clair mais est-ce que pendant ma Minerval pendant na wenge existera pour na bomba na ngate na pe moi polele bon belé ba pesa ra chef côté wana neti nga na futa na Minerval te na yebi on des arrêtés soki na bande ko futa wana nga lo bezala nga pena ndé na zabu si na beta na orchestre wana na tikala pesa mutumbongo te na tikala nga pesa mutumbongo te na tikala te. OK. Mukolo mote na émission na yemba na orchestre oyo grâce à Nzambe. Si na temps na sala na orchestre oyo c'est grâce à le bon Dieu, l'Éternel de tout puissant. Place na yero mona Nzamba kitara na mito. Ato le bobe tanga bar 24. Moi pena Nzambe yana akoti l'émission mutema. Na bat musuba kamo yepa yembi. Yembi na mona siko. Tellement regretté qu'il pas yembi. Il y a un bar où na voyage avion na voyage mi baleka na voyage na orchestre na 5 ans Kikwiti mo ngina bat baloba chef coutumier bani Kikwiti wana na zala ba présenter pe ma mission na zala présenter. OK. Akina Kazangu moto tsoki ni ka awa to beta Kazangu après Kazangu to aki to beti et pas PDG 3 fois majeko ba voyage on akina wana
bakikuita série tout le monde a joué en son big boss au Kabola Bobozo basaki ba te wana te akenda te wana yo kenda donc c'est là bien na mofu akenda te le salaire au moins salaire pour tout selon peu clair parce que bebi na wengi bo no futa ma salaire ezalaka ya taka muta voyager te dans un et un salaire ta où tu voyager te musu salaire et bimanango ya par mois bozo na bino mbo na ba rémunération ya ba moi je suis au moni orphelin quand tu dis quelque chose il faut la vérité pour nous amener pas prier na ba rémunération ya ba concert au monde na ba bengi bino ba isino o voyager kaya oui na ba concert $500 $500 ah $500 $500 ah yo ngome manga na polémique na lobby bien sur la pembe po toyebi Sankara ba Pi Roger ba Papi les Princes et surtout me ba les 15 sous toi tu voyage maman azana nyongo ebi ke misa wona azana nyongo kende kuna kendo sera déjà mbongo ah bo ba 12000 ba monta ko ba bisela biso ko ba mbongo ebele bon ba prix on ozo pesa o pesa rapport ngana loba et qui est polémique mais normalement on ngana loba na ba concert mien so pété ba concert monsieur Zaki bouquet neti ki kwitsa to utara tanto ya ba futanga ezate salaire en fait de ba futur pour utayi voyage offre d'émission voilà kazangulo to kendaki ba futanga on comprend ba concert monsieur to beta ba futisa ba te mais na bika vérité ya o na zo le concert est belé pour bêti pour futamité concert monsieur na futamata mais bon pourquoi tant vous avez non la orchestre ba vérité bi mangara ceux qui bolo ba échange de vœux ça salaire te photo e ba oui ba échange de vœux longi na pe ezali pour il faut na lo baka vérité pour batouter ba c'est la polémique ba échange de vœux bon on a ba échange de vœux ça la mentionné deux fois monique échange de vœux tant aussi si échange de vœux mbongo ya na kati enveloppe na ngaka na nzambe na roya lo ba TVT pour et créer sous polémique pour so lobby ezaki montable ah kosi ah boy money donc na boy na ba akosi ba lekela ya lobby belete na boy ko pesa tout matière mutu mo da sa matière mutu mo abetela nga da maboko na plateau ya Tony Coco tunayi est-ce que yani dindo ya pesa misi so ba char de poule na ngwana ko like so champion d'émission ah yani dindo misi so ba char de poule est-ce que no kese na bino yani dindo penda ah za ye mutu wana fingenga garçon wana jeune garçon wana o babimisa na ba snap ngano ba snap ngati ngane na vie ngane na misembo no ba snap ngati na misa plan ngana ba tu vois bébé tu vois moi nanu te mais frère wana jeune garçon abosani buzo bana ya sala o kutu batu balobela moto mais ça jeune frère par rapport na yo te jeune frère aza ni ya nanga aza ni vie nanga aza frère papa âge nanga ba baye bien ngote âge na pe na bien ngote dans un jeune frère aza jeune papa te aza jeune frère ma bête mamso au créer là aza jeune frère wana oh sala snap Alexa mutakala nzoto na ye imité na Alexa na TV likola likambo ya yebi ye mtayebi poani ya sala bongo mais ce que ye kaka mutaleki na TV ebité so batindaki lusu ye mo ebité aleki albi azaki effectif te azaki nani oyo ntango yo ko finganga na TV est-ce que omitali pe yo moko poneti muto finga nga mukolo moko to mona na bandela veste mo 48 fois na émission tout yogo maintenant change ba veste pamba nazo expliquer nalingi ko finga mutu te yeso afinga nzama pambola mais nga na lobi kaka yo ko finganga simple orphelin de père et de mère aoluka musana e na okende ko bunda kuluna te ite bayebi ke na yoki ya na ke na tumbia po ba pesa espace te na sala ngote pona bongo te mais ye jeune frère wana oda zwa ke na internet bat musona ba chombo tile bana humilité na yi na leki na TV po finganga mbongo oyo zaka na ngwe belé oyo zaka na salaire
vaut mieux que moi que finganga OK natana ba galerie ba teka ba chaussures ba $500 au somba ta 10 paires à chaussures pour les kala on a des missions ay bon puis Roger zangi 10 paires à chaussures ngana lobi te ka zangi na lobi boy mon oyo azwaka na ba fin de l'année ba $500 ba futara yi comprendre pour y abandé osam ça y a zaki effectif ngana effectivité mais mbongo ya bande ozo effectif on moi que yo finganga simple orphelin à battu moi na papa digne de yogo faut mieux $500 on que nous sommes dans la galerie ba teka ba sapata cher au somba ta ba sapatu bi otini mo ata na ba tirkinde ba to mo sa ba sombelo ba sapatu pour exercer musano bien au moins que yo ka ko finganga so ina ki effectivité ni mission toni ko yo betelanga maboko te ou betelanga maboko poani talaka journaliste wa banda ya mbaka ba mission minene toni ko kabi asanga chair de poulet siko yoye ofinginga poto musoki mtema pasi do yo ninga ekana zala no kese mo bomona nga effectivité donc na ebité soki ye frère wana linga ngazaka wana soki ba voyager ngana voyager te soki ba vukeboye ngana kete atala ngana liso ba sekinga akyo melelo mo kuna sekinga do yo linga ibongo do nena lungu na pas le grand mot pao il a dit qu'il faut finir mam so pezala a effectif t'as le côté bon mais tu n'as pas karate on est nga kutu pona le kana bandolo bana finga bat non sala ngote OK très bien na ko sala ngote exact toli ote le grand mot pas appeler ça biso a mission pona ko tse ko sentir le mot até mon le grand pas ça le kuna faut finga bat faut répondre bat non même pas mais pourquoi car choix ya quartier la terre OK bon orchestre c'est belé ba jet set ba fali pour pas bah orchestre c'est belé penza Fabregas pas fongoli porte mais pourquoi choix ya quartier latin parce que le grand mot pas a ba valeur ba artiste le grand mot pas appelle ça artiste valeur naï appelle ça artiste temps de jeu naï oui ba ko s'exprimer oui ba ko bimisa oyo zanango yango wana quartier latin patron p merci na Cindy le cœur honorable Cindy le cœur l'honorable Cindy le cœur la princesse du groupe quartier latin la reine du groupe quartier latin merci parce que jour na ça y test obi Cindy na litoi mobwe aleki bato belé na litoi na mboko yo ana litoi élevé moi ça imba makasi soit Félicitenga na wemba nga oui loko ne salenga là c'est motivenga kena samsana nga bien na za nga pressé na palpiter te kena na bor mo na kati na nzamba pesanga donc il est raté. Donc merci na Cindy le cœur, merci na vraiment. On avait Taliga par rapport au roi grand frère pas les canaux quartier la terre récupéré pour souci avoir. Non, les alors là quartier la terre orchestre ba Blaise Tango. MP. Blaise Tango MP moi à Londres. Pour quartier la terre les orchestre il y a ba fanatique belé. Oh, M Soubat bandima mais tout le monde est tchatchonné maison. Tout le monde n'est Blaise Tango MP il est tchatchonné bien sûr il y a fanatique il y a quartier latin ça te va où est là ma beau licoloté mais vas-y belé le roi Blaise Tango MP tout le monde est tchatchonné pourquoi il y a na TV boina mais na parler tu es tchatchonné. Pourquoi tous les autres c'est pour la bande Hollande biso bah quand on teste à 10 de il y a yogo nengi lekaki sur une section on avait le logo ça là qui on bande Hollande biso va comprendre qui est yogo Robert Basenderi kitokwa koseka répondiment ton terrain c'est car Robert nayebi olingi yo fanda na ngai yo pesa motema Otika peko sinika mikolo mileki tomona nite nakoya kopesa kopo masepela emere samba nana yebi olingi yofanda na ngai yopesa motema otika peko sinika Ngotindelinga maloba na sia ndoto bolingo na nanga
Mabutuka kasi bandoto na yo Robert Yemba motima ya motoro kwengi sindeke Robert Basende Ayo tika peko silikara Ngana pesi yo yanga motema Janolo mata Vraiment ngana lelie Gigi loboko Yodi nalinga aloba nasia Ndotongo bolingo nanga Mabutuka kasi bandoto na yo Robert Yema motima ya motoro kwe isindege Robert Basende. Voilà, merci beaucoup. Après na longwe wana siko. Faut que tester. Faut que tester. Na longwe wana na isiko na. Ai nani amonelinga kire. Nani amonelinga dani na ngai. Alaka kimoninga ke ya kozongai. Aloba qui sans en amoiba kosa la remise Pe reprise te Akozonga déjà Nazela ye Nazela qui est loko la rara promesse Oyo voit marape sakana mosali na ye Que sans eux ekoyara Augmentation Ya salaire Il fait déjà minuit, quelques secondes passées. Yola liwa pioro, dani nangara. Minuit alelo kolobeli nani, je t'aime. Moto na yo na lipeka ya nani. Yonde rozalaka médecin de nuit roya moningara. Rapson sen na yo soucié profiter nangoro. Ele inga inzotoro. Dani kulunkombo. Oui, bah tout bozela. Et pas yo sali e baro komimba na ya susi. Molelo to komiola la na ngombe to moko. Na berson na nga susi baka bongo na nga itero. Lelo la lina gatala ndenge profiti nango. Ile inga inzotoro. Dani nkulunkumbo. Et aussi cet est son excellence, monsieur l'ambassadeur Ebsaki. Na sisi koyem. Na est-ce qu'on a département peu commissariat ministère complet. Pour ministère zaka koyemba te. Ministère foyemba obina. Peu o créaka. Pour inspirer ba vocal banzemba bien. Na est-ce qu'on a makini. Na makini abimi na danse moko boy. Ah na bité danse faut ka patron. Look at toi, look at toi, look at toi, look at toi. Abalola, look at toi, abalola. Le grand mot, abalola, look at toi. Masana mukusamba zuam. Chanteur, na obina déjà, mais na 4 obina 5 micro. Un petit cri. Na zone na danse, animateur squasion, na bandi. Donc le grand mot pas a s'appelle un boulot nanga. Pour patron toi s'appelle un test musicien na iso ga un orchestre. A s'appelle nanga. Il va adopter nga. Et la coach orchestre. Parce que beaucoup de ceux là qui ont des lignes parce que ta frère ne peut vous avoir ni na Wenge Bobby Ronaldinho. C'est là que nous avons chanté, nous avons Belle des Charmes. Ouais, Belle des Charmes. Blanda Mosaka. Ouais, Blanda Mosaka. Moi, na manana. Et c'est là que nous avons écouté nos frères Ronaldinho. Non, et ça, l'enga, joie mon robo Yamakasi parce que Ronaldinho, déjà, fit un frère pour moi. Fit un frère, tout ça, là, on est bien. En plus, grand frère, on a là, on est au Linga et trop. Si le SCP, là, on est c'est un bon artiste. Ça me bien, Aïmbara bien. Ils ont bien, hein. Oui, place au côté d'un artiste. Boussangani, Boussara Moussalabi. Kitoko. Tout collègue, il y a quartier la taille Mbinga Kitoko. Joyeux anniversaire à mon frère.
masa nanga moko ya quartier latin lelo anniversaire na ye. OK. Na moi pe basiste na biso moi quartier latin. Lelo anniversaire na ye. Joyeux anniversaire à ba collègue nanga wana. Lelo eza jour na bango. Donc que du bonheur, profitez bien de vos jours. Que Dieu vous bénisse. On est là, on est ensemble. Voilà, 13e apôtre Eza déjà dans le studio. Est-ce que tous est là apporte participation il y a Yogo Nakati? Pourquoi pas? Netinga na banzembo. Na banzembo mo et comment et pour la thème au moins o yembo bombi. Et yembo bombi. Eh. Zanga mbango yoko kende wapi le grand mopa weza libanga na molili. Mais quand ça brille chez les voisins fait pas la fête. Ils ont la kande mabe. Yannick Dindo sengi na nzambe. Lotisa momengo na ndoto moyere. Mais pour momengo continue le grand mopa au patron. Pour momengo continue bankale. Kolela kolela raya yogo kolela arangoro kolela bana chacho na mopao na bango kolela le grand mopao na bako fifi kolela Zanga mbongo yoko kende wapi na Congo eza libanga na molili. Mais quand ça brille chez les voisins fait pas la fête. Eza la kande mabe. Babo rebelle. Yogo to qui n'a vraiment la souka parce que t'es un temps, bat bataille au bokyo retenir. Ouais, bat bataille nga ba retenir que Yannick Dindo. Ceux qui bozo zelanga na clash. Mon père Dindo n'était pas un clasheur, c'était un artiste bourré du talent. Même moi, son fils, Yannick Dindo, je ne suis pas un clasheur. Je suis là toujours pour servir le peuple congolais, servir tous les abonnés de la bonne musique. Et servir tout le tchatchomen et les kofifines. Donc je suis là, simple serviteur. Nazana maloba ya goloba me melodi nezobo melanga le grand mopao sentiment akabola kango montere molinga utaka rose ya mitema mama mamomo manga mamo mami mama mi mama adosenga maître sengi kingasani na ba Suisse. Ba dédicace numéro contact na votre contact. Bondela mama ngengaye azape moto bokanga so sentiment na yenge maloba ndenge zoboma nzoto aradindo me moto ezosala me explication ezobima me bandenge ya kolona ndenge bababa yango naleli bondela quartier latino. Pesa numéro contact na ba dédicace na yo to kabwana. Ngai nakelela kasi nazoluka bolingo. Yalala elele kasi bolingo ngo dépense. Ngai nazanga nzimbu poche tomoka kasi nazoluka makambo. Papicho makambo bolingo ezosenga mani. Nga musicien manga matolo eske kokoka gaël. Cotisation nanga au-delà 25. Mais ba dépense no. Ela il a la la main qui touche l'argent a la capacité, la facilité
à s'attacher à l'amour. Tala, au moins banzela. Au moins ils sont bien nzembo. Ta sala banzembo. Papa biso na kama yela komara. Siko biso bani to komara. Bien biso ne yako. Siko yana ma mususu. Pour saler la contenu, au conseil la continuité. Ou exploiter mutema mabe, likola contenu mabe. Parce que ngane na zabwe. Nazelo mo boye. Par la grâce de Dieu, Malembe, le grand mot pas faire déguster Batou qui est Yannick Dim. Bokangi loko, nana contenu. Mais pour ça la contenu, ozo utiliser mon thème mabe, Nicolas contenu. OK. Mon ba plan mon abimisa. Ya ba plan mon ba aventure te. Ya ba mise msusu, so c'est bon, bimisa ba plan na. Na ba oyiba, ba ibande ni ba plan za yo. Peut-être nga ba plan ngo oyiba ngoti. Pone na yembibo oyiba ebandeli suka nango suku. Ah oui. Keba na ba mission ba yaka ba oyiba ba fo ba musicien. Keba na bango ote moni ba oyiba bo la cité. Biso to yebi musique ya solo même patron le grand pause qui a va bimisa ba nzembo. Oka déjà a obetela bino na guitare, pesa bino da batim. A pesa bino ngo déjà na morceau na kati ya ba CD, il y a album ezobima. Mais ba pesi bino da belo mo ya na album okuna. Parce que il faut zarati ko tak na patron ngana yebi Koffi Olomide, le grand mopao. Alinga mi musala, alinga bimisa boy. Mondo bimisa boy. Oh. Ouf. Ayama mususu le grand mopao. L'unique, celle en son genre. Aza leader moi aza l'unique. Et on moni ba mabanga ya mingi pa na ye. OK. Koffi Olomide aza unique en son genre. Ba nous sommes basés beli na mbala moko. Kange loko. Patron wa yemo. Ba nous sommes basés beli au mona don na pas X. Au mona pe don pas mais don ya Koffi Olomide nza ba pesa eza yemo ko mtala la kanango. Yemo ko paza yemo. Seul contre tous. Vous avez na Golgotha. Mais tellement ça mon nzambe, azora muibi moro, OK ne lola. Conflit contre tous. Na Golgotha. Miibi ba yimi bale. Quoi d'accord vraiment seul contre tous. Seul contre tous. Na Golgotha miibi ba yimi bale. Tema moba clan. Seul contre tous. Mais les moba clan. Te biso to na clan te chacho. Clan latino. Biso to za chacho. Clan latino, Chacho n'est dominant. Te biso sala ba clan te. Biso to na clan te, biso to na Chacho. Chacho za ti et pas bateau ya ba clan. Chacho kota partout. Tina wenge. Chacho kota partout. Tina wenge. Ngana sa na musique ya polémique. Nabi ngana sa polémique, ngana lobi bien. Parce qu'on a 5 ans celle contre tous. Yo ko na suka. Na 5 ans sali na maison mère. Et l'on nous bénéficier bon. Na bénéficié de vie na biso waze ko lobaka ki mutema mabe. Ah. Oyo kité. Teno yi bien trop bien. De vie na biso waze quoi. Alobaka na bénéficié, alobaka nze mobo. Yo tuningati. Na bénéficié mutema mabe. Na bénéficié bar 24. Na bénéficié aux ana yo mais aux athées. Na bénéficié balobe moti. Pas frère wana. Jeune frère wana bike. Effectivité. Donc, on a bénéficié de Moutema Mabe, bar 24, on a bénéficié. Oui, so Moutaïbi que on est là au moins 4 na yo. Surtout parce que espace au bima. Photo ça, to finao. On a bénéficié moi. On a bénéficié babilo quoi. Perdre ce qu'on. Tu na perdre de l'autre. Au voir dans les arara. Lequel tu dans les inspirations de ma pesa. OK, ba plan on a bimisa te. Ba mi se belé na émission so yambi bon il se beta non ba bilo asika te ba oyiba voilà yo ko to na suka to ba ko pesa ba dédicace numéro contact to ka bonno parce que ça pe na bande ko baza il faut ba les caper. Ouais, normalement na koki ko zala ingraté na rosa ingraté na rosa ingraté vraiment il faut na pesa ba ebanga mbote na pesi bien ki lusango en direct de l'États-Unis, bien qu'il nous sangue,
en direct de l'États-Unis. Bianchi, le Sango, en direct de l'États-Unis. Un tonton qui se respecte. Blaise Tango, MP, à Londres. Un bon tonton qui se respecte. En plus, moi, comme Andrea, je le salue. Andrea Dindo. Blaise Tango, MP, à Londres, on a payé mbote. Ma même Eline Zebatus, Pepe Lambetolo, Azra Awa, ma soeur, on a payé mbote, ma maman. On a payé Lissousou. Il y a Willy Pensien, on a peur Nangaï, on a payé mbote. Champion Wadol, on a 20 Nanga, on a payé mbote. On a payé Batoutou Balinganga mbote. Joseph Malouka, ma location, toujours Malouka. Garçon, somba ba mapang na lemba, donc Joseph Malouka, yo yebi. Azopé Sant Misala, Joseph Malouka, mon frère, je te salue. Moi, en famille Maloua. Donc, je te salue, Joseph Malouka. Et je salue Junior Mala Issa Massananga, papa, mi somba, somba, ba terrain, na palais, na lemba, zo tongi, sa ba flat, ba immeuble, souka. La PC Mbote. Sans oublier, na Robo Sanate, l'excellence, Gentini Mbaka Ngobila, papa Bana, la PC Mbote. Na pesi papa na biso adios Salemba mbote. Na pesi grand frère Nangalo la mona digital Dindo pesi mbote. Angelo Central. Mama Rifa na Londres. Na pesi mbote. Sandra Kazadi. Na pesi mbote yaya. Na pesi tous les kofifines, kofiettes. Tous les tchachomen. Na pesi ba mbote. Tous les tchachokin. Pour Mikolo ya bongo. Tous les tchatchokines, tous les tchatchos brazzavillois, tous les tchatchos gabonais, tous les tchatchos français, les tchatchos anglais, les tchatchos américains, américaines, la personne va monter. Pour partout tout ça. Na ba Asie, na partout ba tchatcho baza. La personne va na Luanda tout mbote. Tous les bana Tchangu, bana Bandal, bana Yolo. Na pesi bino mbote, na pesi ba Zulu na Kapela mbote. Numéro nanga contact pour na ba conseil. Mwana oyo azala mayele afinga atalo ba ka de vérité. Mwana oyo ala mayele aya utenga maté na polémique. Mais soki o meri o finga patra wana pena beret rouge koti. Na la télé pena singa rouge moni pena ki ay baby. Mais bateau peut tout. O bazo sa neti. Wana to comprendre ba luka succès na base. T'occuper bangoté. T'occuper binoté. Oui, au sein de mission na grand mopa mais lobe baluki na. T'occuper autant. Tu comprendre que luka kombo ne sani e banana na Brazza e banana Gabon. Autant musu ba yebi oka ba kota ba bandali. Mais tant musu kota Tchangu ba yebi oté. Tant musu na yolo pe ba yebi na bango yoté mais ba tala rao. On dit la patron pour te ba kombo noté, to ba kombo noté. Au soukara bon to beto kara tchatchu tikala ra tchatchu. Donc numéro nangazara plus 243 ya Willy Moucheni confrère propre plus 243 81 58 86 459 plus 243 81 58 86 459 na pesi Mami Makani sermo ya pembe sermo boya ramayele belé asala rapena na bureau Mami Makani bakisele kitoko na beauté na taille na tendance likolo wana sœur nanga na lemba Mami Makani mwasi ya batu bakisele mwasi ya batu likolo sœur wana grande sœur ya petite sœur nae Nora Bongo. Donc Mami Makani, ma sœur Mami Makani la plus jolie ya Kasumu, ça n'engage que moi. Bakisele grande sœur ya petite sœur nae Nora Bongo. Je te salue donc je salue mes enfants Gaël Dindo, Jessie Dindo, Andrea Dindo. Na bundara pona bana nde bazunginchi Minerva les bandits sous. Voilà, merci beaucoup Yogo. Merci. Tandaku. Ozo fingo orphelin. Yaya. Est-ce que tango fingo orphelin? Otali sapatu na yo lata. Tango fingo orphelin. Otali na garde-robe, au compte ba veste. Ozo bandela tena ba mission. Tango fingo orphelin. Otali ba chemise donc na ko diminuer. Bakota zona kini wana apesi ba terre toi zona kini mbote. Tango zo fingo orphelin. Otali ndenge militaire na yo bima na tandoike. Tango zo fingo orphelin. O contrôler ba restaurant oyo liak. To kango photo.
nzamba pambola ndongo fingi orphelin mais les une que chakuko sekate eza libanga na molili quand ça brille chez le voisin on fait pas la fête. Voilà, merci beaucoup Yogo pour la disponibilité. Ouais. Merci Nabatutu Bazoy, vraiment tant la vision. Merci Nalébi King qui est derrière la caméra. Merci à toi aussi chef Fennec pour continuer l'assistance, maman fille maman Masolo. Oh, sans oublier, d'accord, na Robo Sanate, tout ça na grand journaliste Moroboué. Bon, il y a pas non zoanga teta on a zaki place ba ignorer là. Mais la comprendre peut-être pas grand ou pas au Fennec et na moi. Ah, Fennec. Tu na comprendre que quartier latino sans polémique, les entreprises à Mounene, les entreprises où ils sont assis, les entreprises OT, Balak Sarabatumte, Mamambe, les entreprises OT qui ont Zabalimisa. Merci à mon vieux Patrick Trifazé Kouré à Chine, Gombela Gombe, 32 ans de pouvoir. Un grand merci à Merveille Mapangala, les consolateurs, autrement dit le bitter de la prolongation. Big dédicace à toi, Kade Kademba, Hôtel de Monet, Balbimo, Mbale, l'air à dollar et Lalaté. Florie Lupungu, l'international David Molinga Falcao, le patron n'a pas d'argent mais il n'a pas faim. Et voilà, Mwanza, son mon qui est depuis Paris, à Zota la vie, Solandri, Tomo Isoloke, les Nakats Allemane, Namoni Bongo, le manager Anel Kamuchoko, le grand directeur, grand Z, Ototombe Iko Veri, la personne Bambo Tebele, Namoni Bongo, les Sousinani, aïe 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 aïe, Olivier Zingit, les pauvres de la ville, toujours à la recherche du trésor. L'ingénieur Dominique qui est là dans la carte à Luanda, Nancy Dumba, la reine de plus 33, mon vieux papy Mwaka dans la carte qui gagne. L'international Dietchims, garçon de l'X, dans la carte à Istanbul, l'ingénieur Pichutsoni, na Istanbul, Lionel Kasso, mon apôtre de partout, Nathalie Ramazani, moi Sinzambe, maman na maïla, on a monté ma présidente. Vraiment, on a monté trop. Oui, na longo la paix, trésor Kimbuta. On a mon papa Kimbuta, Batika Ngate. Joyeux anniversaire à la fille à Trésor Kimbuta, parce que année où année à moi na Trésor Kimbuta l'ingénieur moi année à moi si anniversaire neza calamité je souhaite déjà joyeux anniversaire à ma fille là parce que ngana bota na ba famille wana Trésor Kimbuta moi na Gaël abenga Trésor Kimbuta oncle na Jessie Dindo abenga Trésor Kimbuta oncle Yannick Kimbuta Patrick Kimbuta Nancy Kimbuta toute la famille Kimbuta je vous salue. On est toujours loin des yeux, près du cœur. L'ingénieur Trésor Kimbuta. Yannick Kimbuta, mouton a contrôlera Kin 24. Donc, il chef na Kin 24. Donc, Yannick Dindo son lien à Kin 24. Nara, allô, Yannick Kimbuta. On a besoin de Toto week-end. Bien de Isaac Maï. Audience. Parce que mission à Boui. Pour mission, on a une mission dans l'orchestre, mais 20 journalistes à Congo, bah, bioté. Au moins, après, il y a une mission, 30 journalistes à Congo, bah, bioté. Tant sur la chaîne, il y a les gars, et pas un poton, je les salue, concert, maman, songi, il y a des Lukanga, Naroya, ma soeur. Il y a des Fifi, Siwa, Skerzo, Lukanga, Naroya, Batoni, Koko, tout, Naroya. Bazo Lukanga, Batoto week-end, Mouta 4 vérités, Naroya, Nangaï. Naoya na zwatan naoya na sana musala pongali ngami musala ngali nga musala na laksi bino musala ni mikono laksa musala po moi soko to finginga na eka na musala so finginga oyi azaki boy tala guitare zo beta eza guitare ya likolo to yase ya ka même guitare do azo yemba tika baji. Merci l'ingénieur Dominique qui est là dans la carte à Londres, Zolanda Bisso, mon papa. Mon vieux Guilhem aussi, du papa na Guyana, la carte à Cape Town, à Liban, on se retrouve à la prochaine. Et sans oublier, Obi, espace Boingo. Ok. Patron! Obi, il y a un flat, nous sommes côté, au Lalika Aboé, aux Aïna Boula 5. Mais qui ne tient quoi, le boula 4, c'est qu'il manque. Yannick. Hein? Yannick. Bah, pas comprendre. Et ça, le flat, nous sommes côté, aux Aïna Boula 5. Mais qui ne sait quoi qu'à suivre. Bon, mais c'est tout le monde. Donc, on est dans le quartier, moi, bêtise, t'es mis sur ta bêtise, t'es rien. Eh, patron, on t'a été à rabattre. Oui, mouton a yemba nzemba Congo. Et à la mama lisese. Nzambe na likolo azampo na Congo. Ratampe bampiaka, ratampe maniolo.
liwa ekokuta biso bacongolais patriotisme esengi kotonga remoya koboma patriote ya solo alingaka mboka na ye koleka nyonso me patriote ya solo katiaka intérêt général liboso Congo eboya bitumba toza na mposa ya mpere tala mutayemba banzemba boy tala congolais faut comprendre na fungula moi parenthèse émission ngi koma au moins kota suka ndeko kota suka libanga au revoir bana kinto zongi tunangani le grand mopao yana misien mota yemba nzembo ya Congo pe kebo yemba nzembo ya Congo na ndinga mbata ye sera yemba za na mama mbata te Ote na yemba pour faire na X on a pierre mbonguti. Le grand mot pas il faut savoir donner le respect na muto a yembela da mboka. Pe ba musicien na ye ba sale la mboka ba vocal. Congo nzembo na Congo. Yo bien ngote. To ya ka te poto pakola mutu salité. To ya rapé poto pakola mutu vérité. Ils ont rappelé bien. Non, c'est un journaliste à Congo. Bota ba ivoirien de basé la ba artiste ba campagne. On m'a plus campagne à malam. Attaque artiste ça qui m'a bé. Mais moi plus baso défendre artiste. Mais chez nous ici il y a des journalistes à jeune à personne à pas par la artiste m'a bé. Pour ba somba côté moi boy. Tobé bisa culture. Tole la culture. Calamité dans l'ordre ba journaliste musique na biso et comme na musique na biso ba ivoirien ba le musique na biso ba ivoirien ba le parce que nous les journalistes on n'est pas un peu dans le bain de nos artistes congolais. On est toujours dans le bain pour le faire chier qu'on parle ba zoba. Non. Il faut être là attentif pour donner le coup de pouce chez nos artistes congolais. Kofi Olomide et Manzembo na Embi Congo. Allez, encore tala. Siko lelo oyo journaliste moko est-ce que ça zui idée ayana na TV à ça la analyse na mamu ya bien. Mais au cas où comme maman B, au cas 24 journalistes ba vandi. Bana tendance. Il y a X, il y a Y, il y a Z, il y a V, il y a W. La PC là. Écoute aussi c'est. Mais et ça n'a pas problème, il y a rien. Nzambe, azaragiste et pas orphelin. Ah, non, mon soit qui est ma casse. Nzambe, azaragiste. Té, et là, quand il y a ma bé, et soignant, mais soignant, t'es pas comme tel. Parce que je suis pas comme Elo qu'on a des balobi. Mais que soignant est affecté parce que j'ai le sang, j'ai la chair, non? J'ai l'os à l'intérieur de moi. En plus, c'est impossible pour voir un artiste musicien, un orchestre, alors français, le roi Angabou. Il y a un moment, même Internet, parce qu'il y a une journée sur Internet, analyse. Excusez-moi mes frères, faisez des analyses en français. Vous allez voir que vous allez voir que vous allez vraiment recevoir peu de musiciens. Bourré du talent. Mon frère Kingani X, on vous voit ici. Banakini, au monde, Banakini, au dosé. Non, c'était ici chez moi, c'est pas Banakini. Si tu veux, tu t'exprimes en français. Polémique et que si là. Il y a un moyen, il voit rien, Camerounais, polémique et arrêté pour sur la langue, sur la cité, sur la langue française. Il y a un moyen polémique et arrêté pour soigner la polémique en français. Il faut un dictionnaire, ma casse, le patron. Na français. Mais qu'est-ce que c'est en français. Journaliste internet, tout journaliste confondu. Tant que ça la synthèse na yo, ou yambi artiste. Ça va émission zoya bozo c'est l'émission na français. Déjà na Fenech. Na français. Déjà. Fenech na suka. Et comme Fenech n'est pas tout ça une émission en français. Ce que bateau tout, voilà au fin orphelin. Même na ba porte-parole ou les cas qui a fini nga. Bon mais gars ça en français. Il y a un moment au moins tout ça tenga ba na lingala déjà ça da couleur à lingala. Pour à moment là que à moment il ça va wana ba porte-parole ba français. Li même à la linte. Il y a un moment
omoni ntango ozozwa ovandela mutu oyebi mutu tala ovandela nga moyebi nga bien te yaka bato mosusu ozwi ovandeli ye moyebi ye te ayi yo madrole bacomprendaka ye te même ti sikoyo bozela clash bozela mpo nde nga baozela mpena nabimisa po bagumbama mais nga quand même dobi bafuta ote déjà pe place bazaye bo sepela te parce que nayebi so bien problème te nayebi so bien yo etuninga salaire à fin du mois natikala kozwa salaire à fin du mois te eza na ba échange de vie salama 2 fois eleka na tina bafilmaka yango okowangana te na échange de vie wana so na bina ntango eloko ezalaki na so na bina ntango na mbongo ye na kati wana nde komi ntaka motu baloba yango te salaire ya motu au moins salaire ya motu bayaka koetala motu ayaka koetale salaire ya motu nayebi te so na koloba ndeni mpo bata ntango lelo bakoma oloba on répond un imbécile on répond pas un imbécile imbécile yoko finga motu on répond un intelligent par le silence pour motu aye ofinga motu kobenga imbécile te ti aye ofinga motu aza intelligent par rapport à bapropos na ye on répond un intelligent par le silence nabona nga nalobake on répond un imbécile par le silence pour ça ingire mabe moi je réponds moi je réponds des intellectuels qui vont venir m'insulter par le silence parce que oh bah le baba ebi ke ba mael mais nzoka o ebité que wa mael ti bref yango wana donc Koffi Olomide alinga batu nyonso Koffi Olomide azaka na problème na mutu te bundana na yo na mamuto obundana na Angelo Central, ma mari fan à Londres, ma même Eline Zeba. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine. Bye.